Bolati ba ruban ya motani elingi koloba nini elingi koloba ke bozala tenda nous dire ngai moto nabimisaki testament Maréchal Mobutu Jean-Pierre Momba Etumba lelo na ko continuer ka koloba sur Misé Laurent Désiré Kabila. Papa mbote na yo toyoka que Kabila le père ndem tameme na biso ba Rwandais na RDC yebisa biso en fait histoire. Bon, likamba ba Rwandais il faut to banda histoire ndenge bandaki. Après la Première Guerre mondiale, batiaki au Rwanda au Burundi sous tutelle ya Belgique. Alors ekotaki na kati ya colonie belge. To komaki colonie moko Congo belge et Rwanda au Burundi. Tozaki ensemble na bango, tozako vivre ensemble, tozosala sika moko makambo sika moko. To balana ki pe makabebele. Alors tant to komi na ba indépendance, la Belgique a pesaki biso ba indépendance séparée. Ok ango, batuna batu na ba indépendance na bango. So rappelle ça biso indépendance unique. Tozako zati le lokaka ensemble état moko. Mais Belgique a pesaki biso ba indépendance séparée. Dans des communes d'Engwana, si vous avez fait la zone, on a alors, pourquoi tu as Rwandais, tant que tu as État indépendant, Bamboka est un pays. Bon, Moutamoudousso est qui Maréchal Mobutu. Dans le pouvoir, en 1969, avec Barthélemy Bisengimani, un Tutsi Rwandais, à côté directeur de cabinet faisant fonction de Premier ministre. Alors, voilà Moutou à Kotsaki, Bagwandé Nandenge ya Mabé. Pour l'époque coloniale, tous qui ensemble Ndenga Malamu. Avec Kotsa Bagwandé Nandenge Mabé avec mission ya ko détruire Congo et ya ko joa Congo. Et puis Natangwana na Rwanda loi moko ezalaki ke e Rwanda soko bimi na Rwanda kende libera ko songa lisusu te et pas que bunda opanda na libera. Alors, Barthélemy Bisengimani après ça qui va Rwandais nationalité zaïroise. Après si bango ba espace. Ba vandi. A côté bango na ba institution nyoso. Mais na souka tant to komaki déjà la période de transition il y a démocratie na souka Mobutu aki ko benga na ba Rwandais nyoso. To mona ki ba wakabuba tout ça benga na ki bango ba songa ki. Benga na ki ba Rwandais nyoso tout. Ba ba ki ba sa ba Rwandais tout ça ba kende ki. Parce que Bisengimani a mis cette loi que l'autorité nous sommes fois bala moi si deuxième femme là rwandaise toute. Même Ngai pe tant on a eu qui réconciliation après na Mobutu, les autres qui pour yanga toute. To boya ki ne parce que zako botate. Tata nga moi ça Ngai qui était azo botate on a tikaki. Alors, sikoyo Laurent Désiré Kabila tant Mobutu bengani bango bakei Kabila, c'est la communauté internationale. Na complot na bango basaya qui déjà il y a ko balkaniser Congo. Il y a ko joie est à cause il y a pétrole. À cause il y a pétrole. Pétrole oyo. Ba découvrir qui na 3 lacs. Il y a Zaïre, lac Albert, lac Edouard, lac Kivu. Ma découvert pétrole avec ma gaz rare, ma kambebele la kati. Alors, ma lobby pétrolier wana o ba s'occupe kana makambwana, ba yaki kotala Mobutu na 1993 na Kawele. Ba yaki kotala Mobutu, ba ici président Mobutu ba dit voilà, to yaki kotala yowa, bazalaki 7, ba bien bango les 7 sisters, les 7 sœurs, bazali juif britannique américain. Babenga bango les 7 sisters. Professeur Thomas Kanza Moutaye sanga histoire na bango tant basalaka guerre ya Biafra bango bato basala guerre ya Biafra pour exploiter pétrole ya Nigeria. Alors sikoyo ba komona Maréchal Mobutu na Kawele. Ba bisi Maréchal Mobutu ke to découvrir pétrole na 3 lacs. Lac Albert, lac Kivu, lac Edouard. Pétrole ça arrive na biso.
Na côté à Rwanda, na Ouganda, il n'y a rien. Alors, il faut exploiter le pétrole. Alors, pour exploiter le pétrole, il faut exploiter en Rwanda, na Ouganda. Là, Mobutu a boyaki. Mobutu a dit pas question, pétrole na biso. Il faut biso Mobutu exploiter en gros. Bakei. Bah, il y a en 1995. Juste après, Makambo Ebola, Ebola qui n'a quitté Tiwan. Alors, bah, il y a comme ça Mobutu, voilà, président Mobutu, le col qui exploitation, il y a pétrole dans Rwanda, na Ouganda, ce qu'on faut ça exploitation dans Zaïre. Mais à condition que, au Pessabiso, 30 km comme zone tampon à partir d'un lac. Alors, Mobutu a Boyi, à Siliki, à Albina Mango, je ne céderai aucun millimètre de mon territoire. Allez-vous-en, ne revenez plus. Bakendeki. Voilà place Makambe Bandak. Tant qu'on a coltan n'existait pas. Malobaki na Mobutu que exploitation pétrole, on sait que bandi lelo. Pour pétrole, on est sur la serre Mabeli, il faut 2000 ans d'exploitation. Oh, Jésus ne peut aller à Kende, 2000 ans coûte coquine en lutte. Toi qui en 1993. Et tu as quand on sait après qu'on a 2000 ans. Tant qu'on a de la richesse à Dengoana. Yango no somo na kebakuluka. Bapoto la biso mokilo babu mabiso parce que babi tous ont mérité en côté. Alors, Laurent Désiré Kabila. Tant que vous avez Afdel Wana, Afdel a été composé par Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe, Angola. Alors, dès qu'on recrute, c'est une révolution à Afdel na Kombo ya Lumumba. Et c'est la révolution lumumbiste. Parce qu'on a laissé passer facilement partout dans la province. Alors, il fallait trouver un grand leader lumumbiste connu dans le monde entier. Et c'était Laurent Désiré Kabila, Gizenga Antoine et François Lumumba. Alors, Gizenga Antoine a déjà eu la conférence nationale souveraine. François Lumumba a eu la conférence nationale souveraine. Et tu as dit que Gizenga n'a Kabila n'a extérieur. Baké ko zoa ezaki na Kampala. Baye na yepuna. Baké ko faire signer un accord. OK, il faut céder 300 km². A signer qui accord wana na hôtel Le Mera na Goma. Babi netango ko remplacer Mobutu pour tozo commission ozo remplacer Mobutu ko céder biso yepa ndimaki. Tango ba komi ya wana Kinshasa, Afdel côté a komi na Kinshasa. A komi fait président de la République a remplacé Mobutu, baye ko tala ye. Babi bondeke to yokanaki yo to sito commission yo pe pesa biso biloko na biso. Abi na bango abi me na signé qui en tant que rebelle. Je n'engageais pas les Zaïre. Mobutu était au pouvoir. Ma cour diplomatique là, ils avaient qui wana. Ma signature est caduque. Nous on a kusala yangote. Voilà place Oyo. Bazwa qui décision à kobomaye physiquement. Bazwa qui décision à kobomaye pour na likambwana. Yena Mobutu bakufi pour la même cause. Mobutu a beau posséder pétrole. Yepe a beau posséder pétrole. Bango yo surtout bazaki n'école ya Lumumba. Lumumba le baki na bango atana kufi ligne de conduite yango côté kamboka te. Kufa be côté kamboka te. Mobutu a préféré ki akufa a te kimboka te. Laurent Désiré Kabila a préféré ki akufa a te kimboka te. Pour ceux bango mi balé moko sedaka ndi azam toné na pouvoir tilelo. Ndi toné na pouvoir tilelo. Alors lelo yo pétrole wana ezali exploité na Rwanda na Ouganda. Ezali exploité. Bako sala papilan la Alberti que le Dar es Salaam. Hein? Pétrole na biso. Il faut te fungola biso. Et ça ba pétrole na biso. Na Rwanda eloko moko ezati na la Kivu, côté wana rien. Na Ouganda la Albert la que doit na rive eloko moko ezati nyo saison uta na rive na biso ya biso ya Congo. Pétrole na biso. Totele melango. Totele melango. Il faut to landelango. Babomi Mobutu pour na pétrole wana. Babomi Kabila, Laurent Désiré Kabila, pour na pétrole wana. Yango wana pe tokotika yango te. Il faut totelema. Totelemelango. Ozali kolanda mbote lisusu bana chopo mbote na bino bandeko ya chopo mbote na bino banoko
Kisangani chopo mbote na bino. Merci, merci. Parce que dans un monde la paix, bande kobaza si mon abino te. Kola mon abino. Batata, ba maman, bandeko. Batata, ba maman, bandeko. Lisusu mbote na bino bonso. Lelo ezali esengo. Nandimaki te que mobilisation na Kisangani kozala makasi boye. Nayebi détermination ya bana bandeko pe makasi awa ya banoko na ngai ya Kisangani na chopo. Namoni lokola bolati ba ruban ya motani elingi koloba nini? Elingi koloba ke boza na kanda, elingi koloba ke toza na kanda, toza na kanda ya nini? Toza na kanda ke Rwanda alunga mboka na biso. Batata, ba maman, bandeko. Soki to outi lelo toye na maman. Ministre d'État environnement, maman Iboebiye. To kutali na gouverneur na biso awa. La PCP Longonia, félicitations. Nayebi ke na yo awa pe tokongo na kitumba wana. Mais et awa lisusu na mboka ya bandoko na ngai awa chopo Kisangani. Pona nini tozalaki awa na mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi Tshilombo yaki kozala campagne, après campagne à zongi awa peuple a élire massivement honnêtement ezala bamindele ezala awa ba organisation nyonso seni résultat ba pesi mutu moko a contester résultat te
Azali, président Tshisekedi, Azali wana à la cause, il y a volonté, il y a peuple. Peuple mobimba na Congo mobimba, moto kiko, wanga onate. Tozala ki pembe na eton azali ko sala mobilisation, azali ko sala propagande. Tomoni ferveur ya population. Tomoni denge population azala ki simanaye pe azali simanaye. Sikoyo, monguna na biso. O azali ko wela mabele na biso. Puisque makambo ezali makambo ya mabele. Ezate makambo ya politique. Histoire il y a 1996. 1996. Mbula tukumi bale na Liboa. Eza kozonga lisusu na Congo pona nini? Pona mabele ya biso. Wanda alingi kotika biso niete tranquille te parce qu'azali ko wela mabele na biso. Pe mabele oyo ya biso ezali mabele ozambe apesi biso. Le Rwanda au Rwandais, l'Ouganda au Ougandais, le Congo au Congolais. Et puis toza na droit ya côté kata ete ni moko ya Congo te. Yango na dimi bana awa ya Kisangani ya Chopo. Le collaborateur Bardia Rouge pour tindelier message que awa Aktozo Zelaye soka alingi kokoma awa. Alingi Bakwasende Basoko Banalia Tina Buta Poko Iziro awa bana nyoso. Ezali makambo ya mabele. Ezali makambo ya dignité. Jamais tokoki kokoma baumbu ya ba Rwandais. Est-ce que boyoki ngai? Tokoki kosala lisusu te. Nyoso wana parce que bazali ko wela mabele na biso. Ba jeune, il y a 18 ans parce qu'elle a ses petits amis. 18 ans paye à koleka komata. Bon à l'après. Awa, la région militaire. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Bakopé Sabino formation. Mokon ya boka sa apesi mitindo. Bazwa bino nyonso. Bakopé Sabino formation pour tout le monde. Quelques politiciens formation. Mokon ya boka akopé sa orba apesi Sabino manduki. Mais Esengeli Boyeba, ceux qui ont côté l'armée, comment Kosimba Manduki, comment utiliser Manduki, comment assurer discipline na kati na ba unité. Nous sommes là, il faut boyer que l'amour. Les alliés ne peuvent pas combattre la bino. Parce que ceux qui boyer que les maramu, dès que moi la psycho, que force la bino, puissance, il y a feu, il y a bino. Dès que c'est la makasi. Et Sengeli Boye Bape, Koye Kola, ba arme d'appui zali nini, ba arme oya minere zalaka nini, ba utiliser bango ndenge nini. Yango Sengeli Bokota liboso na formation, pour la koye batabo ko mi batela, ko batela unité la bino pe ko batela mboka. Bozolo nangai? Donc bana, soki na ye awa. Pona songa daleka ki na bolanda ki na mbandaka Gemena Lisala Bumba lelo na ye awa il faut tendre la maboka musu na kokende. L'essentiel est la mobilisation générale. Si manaba FRDC, si manaba mokonzi ya mboka, si manaba mboka na biso Congo ezali eloko ya biso moko personnel te, ezali pona mboka na biso Congo boye bango. Biso moko toko défendre intégrité territoriale parce que zali mboka ya biso o nzamba apesi biso.
Donc ceux qui te télémi, voyez Bisangai, nani a kotelema à la place à Biso, voyez Bisangai nano. Sikoyo, baboti oya Biso, oya Bino, nani a kobattre la bango. Bana ya Bino, bazali a, bazali nano Mike, nani a kobattre la bango. Car s'il faut ton sacrifice suprême, ou bien tu bengani barwandais, ou bien tu commis boum na bango. Bolandingai. Et tu quand sakate non on est talinga et moninga. Non 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 non. Soko sali bongo hein. Ba benga kango l'acheter. Olandi. Et puis après ça toya ko le later. Parce que boye baki ba yebisaki bino. O ezali ko ya. Kasi pour la tokoma la bitumba na niveau on a il faut nini recrutement entraînement organisation de côté siko na bitumba sikoyo soki na tiki bino déjà mokonzi mboka pesi ordre na ba état major nyoso ba région militaire nyoso bazwa ba accueillir ba yamba bana nyoso basala 18 ans pe koleka ba kota na armée bolani ngai lokola bosiki sikoyo ba foulard ya rouge to lati wana ezali pour les loko moko kokende directement pour na enregistrement pe to kolandango lelo kaka lelo mokonzi mboka yoka sango que région militaire etongi kuna bakotinda mboko mpo balesa bino basomba etoko babanda kaka lelo entraînement esalama okolanda ezali seki te déjà bana bazouta bambujimai ebele basi bakoti kananga bakoti sud kivu bakoti gemena bakamion baavion ezokoma lelo mpe kuna bazomema bango bandaka lisala bumba bango tout objectif 100 000 grande orientale 100 000 hommes bakota na armée bolandi makambo ya 1000 2000 3000 te 100 000 bolandi 100 000 faut bakota makambo ya 100 200 300 te tozali mboka monene esengeli to couvrir Congo mobimba to boucher banzela nyonso tu monguna akoki kokota bozula na ngai banda poko kuna na likolo ti na Katanga koleka Kasai partout toko boucher nzela et puis tokokende mpona korécupérer mabele na biso parce que bandeko na biso ya Nord Kivu Sud Kivu basengi lisalisi tosalisa bango esengeli biso tu tokota bana tu bokota po tokoma kuna tolibere mboka na biso na maboko ya monguna bolani ngai voilà message oyo mokonzi na mboka aye atindi ngai mpona yebisa bino est-ce que bolandi nayawa mpona politique te naye na cadre ya mobilisation ya bandeko na biso nyonso tokosimba machete tokosimba flèche tokosimba bambaso tokosalela baarme non conventionnelle mana kisangani yote mana kisangani oye nyonso oyo ayebi ke azali na koko na ye oyo azali na mwa kasa oyo azali na mwa libanga atiaka na poche oui, ça c'est le pouvoir ancestral. tosalela bakoko na biso Yes. congolais kokanisa te tozalaka peuple moko faible
Est-ce que c'est un Rwandais champion du monde à boxe? Champion du monde, il y a 4 animaux. Mais d'accord, là où tu vas aux États-Unis, à Betty américain. Pourquoi on s'en vend? Quel est ce là où tu as? Pesa na makasi. Et là, quand tu as battu, Ezak et Toyebi, tozali te. Rwanda, et que quand on a chopé, 7 fois et demi. Mana Kisangani oye. Mana chopo oye. Rwanda et que quand on a chopé, 7 fois et demi. La chopé seulement. Pourquoi tu as dit que vous allez coller la main? Vous allez Baoyo, pour répondre à l'appel à chef de l'État, mais qu'il y ait l'armée, le vice-premier ministre à l'Obi, Baoyo, pour Tikala, pour que vous allez Mazalendo. Moi, la chapeau, oye! Soki mopaya ye na ndako na yo olakisi ye place oyo otiaka safra na yo te akoyeba te soki olakisi ye te ke tota boye obimela boye akoyeba chambre na yo te. C'est pour dire que bato wana bakoya bayebi awa te bakolinga bazwa kaka bino pour se servir na bino lokola escalier bino bakotrahir mboka na bino po bandolakisa bango te soki okoti awa okobimela libuku soki okoti awa obimeli ngeregene soki okoti bolakisa bango te soki bansakani koya boye toyokani tokolia bango awa batopoke balieka mundele soki masakani turo kokolia bango na kwanga. Merci beaucoup. Kobanda sikoyo tozali na enregistrement na armée ya mibale tozali kopesa makila ya bandeko na biso basivili bamilitaire baoyo bazokaki na komba baza na posa ya makila toyokani tozo installe makambo nyonso etali baminganga apa na mairie volontaire nyonso omoni koza na makila ya malamu oleki wana bateste yo bazwi makila mpo tosunga yango bapopulation na biso bazwi bapota na zona toyokani eleko mosusu ya misato nayebi ke bato nyonso bazali awa bamama mpe bazali bakoko bazali oyo bakozala lisusu admi na arme te mais il faut bokotisa contribution na bino tozo lance collecte oza na 100 francs oza na 1000 francs oza na 500 francs tokotia yango place moko kobanda lobi tozotia kantine ya monene liboso ya gouvernorat toye tobwaki ba 100 francs na biso na kolakisa ke toza déterminé po tosunga bandeko na biso oyo bakobunda toyokani ata saki moko ya nyonso tolakisa kaka ke toza na volonté ya kocontribue mama papa elenge nyonso tocontribue mpona kosunga bamilitaire na biso tolakisa président de la république ekaza ye moko te nakanisi baoyo baennemi bazalaki kokanisa ke bokoya te bazwi zero bete babanda koloba ke bokoya te parce que bolingi président de la république te bolingi Jean-Pierre Bemba te bolingi gouverneur te bino boye te basuki namoni l'essentiel a été dit tokolinga
tokani tozapesa malobeta mutu moko aloba pusa yao makambo koloba ezala yako province ya Tchoko. La Tchoko est gouvernée par excellence par les Domboli et les Babonga. Et voilà, monsieur le gouverneur, à Salim Bella, na vice-premier ministre, ministre de la Transformation des Communications, Papa Nabiso Jean-Pierre Bemba Kombo, Azali Koya, hier Koni, Azali Nalobana na poste, Pona Nini, Pona Kosulula, Nabana ya Tchoko. Limbi ya mote ya loba, Toko Telemisa, Tata Nabiso, Nalobaka, Kolula Tata ya Moninga, Kole Tata na Yoma Okote. Oui, Yabiso Tata Ngaïna Yo, c'est pour les Ndongoli à l'Ebabonga. Le représentant du chef de l'État, ici dans la Tchoko. Yango Maloba, Ezali Epaina Yo, Tata Yaetuka. Mana Tchoko, tokana tovanda kimia Mana Tchoko oye tovanda kimia nayoki bazolongwa tolobi boye awa toza na campagne te nasengi na baparti politike nyonso ekitisa drapeau na se tolobaki boya na riba rouge tolobaki boya na badrapeau ya baparti politike okitisa na se okitisa badrapeau nyonso nakomona partout ya baparti politike ekita na se ekitisa drapeau nyonso apare drapeau ya Congo Mana Tchoko oye tombola kaka drapeau ya Congo nyonso ezalaka théâtre te toshaboka liwa mama botanga mpona liwa Merci beaucoup. Bana Kisangani nazana mingi ya koloba te nasepeli parce que on s'est mobilisé non pour venir faire flanter ou faire je ne sais pas quoi dire